Mbote bandeko na ngai. Bandeko toujours tozolobela makambo etali mboka. Nayebi ke l'air moko tango na lobaka makambo na ngai mingi ba negligaka yango. Bandeko mboka bawelaka yango. Politique et comme ça moto riche te. Ba kotaka na politique te po ezali sika oyo yo ko bongela te. Mais soko koti na politique olingi bokonzi okei po sala pona peuple. Okei osali okei po sala pona mabele na yo. Okei osali po pona peuple na yo. Donc ezali sacrifice moko boto salaka. Alors pona sacrifice wana ekolo epesaka yo mwa ba privilège. Ekoli sa bolingo na yo ozala mwa stabilité, mais ozo pesa tangu pona mboka pona ekolo te pe pona peuple na yo. Mais tomoni ya lelo na politique ya Congo par exemple, moto azokota na politique parce que yango esika ya kobongela. Donc soka ke kuna azwa abonga. Alors soka zimbongo komi na bandako wani kosala vanité na baninga mususu. Mboka bakoko botola yango to mboko ekei to peuple ko souffrir etali ete. Yango nde pasi oyo ezali kosala na mitema na biso oyo ezali pa ya ba politiciens congolais. Balingi komilaki sakeno bango bazana mayele. Bandeko na koloba mino likamoko na lobaki yango déjà. FNLA tango bazalaki na Congo bazobundela Angola. Bomoni FNLA eyaki kokabona. Dr Savimbi alongwe na FNLA akesala unita. Bato mususu pe balaki na FNLA balandi na bango Dr Savimbi. Mais eloko bato bayebaki te ke na sina loba yango mbalebele Royaume Congo wana bomonaka ebandi kala parti mingi wana ya ba Congo ezaki nango Angola ko faire partie ya Royaume Congo. Parti ndamboni ya Bandundu ezaki nango na Royaume Congo. Esenga kiteke no Angolais a traversaka parce que ezaki mabele na bango kaka. Esali ke bana ndambu batika na Congo. Ndeko ose ya FNLA noko ya Ode Roberto, le vieux Johnny Pinoki azalaki ko vendre Matadi. Oncle ya Ode Roberto maki président ya FNLA azo vendre Matadi parce que yende penza mutu ya FNLA wana amoni tango zo poussa na moni ke non acha neve Ode Roberto ba komba za tu bongo ba neve acha liboso. Mais azaki na mwana na ye Johnny Eduardo Pinoki ozaki ya imana wana. Yepe azalaki na Matadi pi ba komi ko vanda likisasa na barumbuku na baona na Ode Roberto. Ba oyo ba utaki Angola lokola ba vienza opuna ba viendele ba vie Tony da Costa ba value Nzao Puna, ba Vie Vunda, donc ils sont nombreux, ba Papa Kunzika, tous ces mondes là, ba oyo ba utaki na Angola, ba yaki après, ba eko kuta, ba Angolais mususu, ba mizalaki déjà na Congo à cette époque, ba mususu ba botama kuna tango mabele wana ezana mabele ya Royaume Congo, faisait da partie de Angola à cette époque. Tangu bango bandi ko bima na ba 58 59 baza ko rekoya ko rejoindre FNLA conflit mususu yaki bato oyo ba mizalaki na FNLA ba botama ki kuna ba kolaki kuna bazomona bato ba yaki ko bazaki mayele te. Donc il kambo ya courage, donc bato ba na ba réserve. Donc à monaka azana ba vision moko boyeme a lobité. Bato so bakina ba vision te pona courage ali kambo sala ngo boye.
alors mutu ya réserve soka salaki te amoni ye aza yuma bakomi komona bato bauteki na Angola o bayeki na ba 58 ba 59 60 o bazoya na ba portugais lokola bango baki bato lingala bamoni lokola bango batimba bato baki mayele te docteur Savimbi lokola uteki Suisse na ba diplôme aye azana mayele bon to chaye akoma secrétaire ya soki ya Graille à cette époque eloko wana ekabolaki FNLA musomuni ngana za danse ngana yebi aye atamta politika yebi te eloko wana ezali cause ya séparation ya FNLA ba papa Lamvu alongwa akenda na MPLA papa Lamvu kutu yezalaki beau frère ya Ode Roberto papa Ode Roberto mais azwa leki ya papa Ode Roberto akenda na ye bazaki mwasi na ye akende na Brazza kotina na MPLA ba docteur ba Savimbi ba kima traverser ba longi sasa bakena Brazza ko rejoindre ba tu ba kima ki ya MPLA bakisa la MPLA kuna po yepe azo maya ko recruter ndamu na kabinda po ale ka kende ba Chine po ni kuna bazo bude bango e koma ki moko ate o de la monique était cousin na ye Johnny Pinoki malamu ye akoma ministre de l'extérieur balongo na Savimbi o asali ba makambo ebele po FNL za reconnu na ONU eza reconnu na monde e koma nini likambo ya tribalisme danga likambo wana yango ekabolaki FNL sabi moni o na balongo linga pona cousin na ye acha cousin na ministre de l'extérieur ngana longwa e puta makambo to na sala yango Savimbi abendani aziba tumsusu akena bango aziba papa ba vienza opuna ba Tony Fernandez ba viendele ba na Suisse aziba vie Jean-Marie Mulatu akena bango ba vie kuntika batikali bango ba kei ba cour après ça ba zongi ba région bango Savimbi na onita ndikona ngai tribalisme na koyeba koleka baninga mususu epanzaki FNLA ndeko na ngai likambo wana yango peso bo makongo Rwanda azo panza bino musomuni kote mokongo sakoma deja mokonzi muto bandu ndokoma mokonzi biso baloba nan tozwite to sala tout to bokonzi donc bozana muri ya mboka te amuri ya peuple te ote biso totanga koleka bango ndeko na ngai nalobaki na bino ke Angolais azana ba cadre dans les années 60 Congo pe azakina ba cadre na ndenge na bango na kopesa bino kombo ya mama moko mama Bandu suku ka kombo na ye aza mutandu mama Bandu tata na ye azalaki camarade ya président Kasavubu tango wana abako papa Nzenza Landu groupe wana tata papa Bandu mama Bandu tata na ye azalaki na groupe wana azalaki camarade ya papa président Kasavubu ye aotanga na couvent de serre na ba serre à cette époque bakenda na ye na Belgique do tango Congo ezokoma indépendant ba cadre bazate ye amezalaki na Belgique ba serre bakenda na ye ba serre ba bokoli ye tango basali université Lovanium ye ataja na Belgique asala ba classe na ye parce que Belgique kendeki na cette époque bakeni les avant indépendance ba serre tango ba mamelo tango bino boyebi bazona kuva les ba sepe na yo bakena yo mama wana azali juriste ya liboso ya Congo kombo na ye mama Bandu na yebite soka na kisasa azana bomoi so akufa na yebite ezaka importance pesa bino mama wana za mutandu mais Congo elobelaka yete juriste ya liboso ya Congo ye wana mama Bandu kombo na ye atanga na Belgique. Donc, hier, à la Belgique avant l'indépendance.
akozala bambula moko na mwana ya papa Kasavu mwasi ya liboso oyo akomaki makama Mobutu wana soki komene nani baza bapere ba age moko mama wana aza kuna mais lelo oyo bozobundela mboka te biso bato mayele biso kutu na ekolo na biso tozana premier juriste ya Congo aza moluba daye kutu baprofesseur ya université baza baluba bato ya mayele oyo balataka cravate na Congo baza baluba donc parce que bino bozali ba premier juriste bino bolataka ba cravate bino bozana ba basi ya kitoko bino boza soki boza ba mayele mingi na mboka donc il faut bino bo gouverner mboka te ba gouvernaka mboka bongo te likambo wana ekomi na niveau lelo oyo bokabola lisusu Congo bandeko na ngai nayebisaki bino ke Rwandais alingi akabola Congo bakomi na niveau ke non soki vrai Congolais aza wana akosignele bango mikanda po babalkanize Congo mais il faut ça signer par un mutu moko azalaki président ya Congo donc ye mpenza apesi yango même ezali histoire à l'époque baresili yango te mais balingi baresili yango na temps moderne na temps oyo ezalina rekoniki non bango moko basignaki yango ndeko na ngai bateki mwana sapo mateki yango moluba te oyo asini yango mpo yango elongwa bongo te kasi nene ndeko na ngai lelo balingi babalkanize Congo balingi Congolais asala yango bakoro na mikanda wana asini yango comme ça ezala bapreuve na bango ke non tozwaki yango avec accord na bango lelo bino bozobunda bozowela nini ke o te biso baluba o te biso bato bandundu ete bato nateleka bango te bozotia conflit na liboso po politique boyebi na bino te mais bolingi kaka non bino boleki ndeko na ngai efnela ekabwanaka bongo yana bamonaki nini kino MPLA ebima unité ebima kozi nango ezalaka kaka kino te bato bauti Angola bazo baportugais baza mayeli batimba te biso tobotama koto oyo tobakadiele lingala biso totimba bien ke basanganaki bakomi na katikati bakabwani bokabwani Angola yango wana esali MPLA esali unita bomoni lelo oseya MPLA bazwi bokonzi bango basali susu même erreur bien ke balongaki na FNLA bazwi bekolo mosusu basantome bakaveli bakoti oseya politique na bango bajouye bango susu ku bomoni Angola na etat ekomi lelo ndeko na ngai likambo oyo ya Congo soki esilisi Congo ekokota na Angola toyebi yango tolingi peuple congolais azala organisé a récupérer mboka na maboko na bango soki Congolais a récupérer mboka eko faciliter Angolais na Congolais basala bomoko na Congo président basala bomoko basala barrière wana mais aussi longtemps Rwandais osala na Congo no bako traverser ba na Angola yango pasi nanga soki bomoni ngai ndeko na ngai nazoloba boye eza na tina esala pasi mingi na motema pasi mais peuple congolais azo comprendre te azo wela mbongo ateka mabele peuple akufa bango bazo kaka mbongo asoma bakar asoma bandaku apesa makango mbongo yango na souci ya peuple congolais pasi nde yango wana pasi nde yango wana ya Herminda nayebi ke olandaka nga te me banda kolandanga mikolo oyo napesaka tolio mpona amour ya mboka ya peuple na biso mbote ya mingi napesi na Nzolu Vonda mbote ya mingi napesi na ya Herminda na Angola napesi pe mbote na Luisa dos Santos na Paris sali na suki wana toela mboka a plus peuple congolais bozala ini kaka soki bokomi ini botiki tribalisme botiki lokoso ya mbongo boko convaincre Rwandais aussi longtemps boko sala yango te mawa mingi au revoir.